La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de scientifique, la collecte na chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. Voilà, très chers internautes, très chers téléspectateurs, vous avez partout dans le monde, bonjour ou bonsoir. Merci parce que confiance au boss à la biso, n'a s'abonner massivement la chaîne Nabino et aussi plus particulièrement de temps à autre na ndenge bozo c'est plan émission na biso ya bako angola émission na biso toujours net le bagage ya ba congolais pe ya bangolais et déjà to ibsi bino bienvenue na émission lelo parce que tous en émission moko spéciale tous en moko ya ba artiste congolais basala pluer les beaux temps mboka Congo pe basa ko continuer ko sala yango ils sont rares na ba catégorie ya batuluka ba boye donc ezaka facilité pour nous rejoindre bango ceux que zu bango donc c'est à dire que foyer ba que non émission na bino za émission eloko donc biso awa eloko ezali yango ba invité à boye ya ba marque oyo to bango sans plus tarder déjà toza décorer za planter bomo na que toi na espace moko ya bateau balinga minduli donc mutonga linga minduli yo aussi qu'on appelle Semboté ingénieur Godé Le Fombo. Bonjour. Bonjour. Ingénieur Godé, bonne santé. Ouais, santé kitoko ndongo kutinga kaka nzamba zo batela donc pepele pepele ah et le gars c'est que pepele zali parce que vous allez voir poisson vous allez voir poisson donc si vous en a quatre mai pepele pena taraka na za pena environnement nga voilà donc na za pena na kati umona mbunda pembeni drum pembeni guitare pembeni wana mneza place nga na viva nous le biga poisson dans l'eau bilo pene ça la voix à pepele moi voilà merci beaucoup ingénieur Godé Le Fombo ningo accepté invitation à biso et ça les biso plaisir et trop ma bia Star TV Monique a déjà na ingénieur Godé Le Fombo azore pambaté to juillet ingénieur Godé Le Fombo boni basango ya album Volcan bon omoni ngande naza boye santé posée basango no zalano à l'aise eloko na osengo lelo ya mwana eloko to zana ngo bezo tuna t'es bien toi à l'aise tu es vraiment à l'aise donc tout oui c'est tout pour que monde entier va dans la satisfait Nicolo producteur nanga aibsingelo moko abi soto tama na vérité te mabe donc Nicolo penane naza boye na bandeli lususu eloko to ye na ngotuna ozo ya nono kitoko et le retour tu es dans notre retour parce que tu es bien dans ta réalité tu vas la réalité tu vas la virtualité tu vas le voir hein dans le monde il y a nouvelle tu vas vraiment réalité donc le retour tu es dans nous tu retournes donc c'est à dire que album au bandeli hein bon album na minute oyanga et presque c'est silaki mais vu ba paramètres bilena ko quitter yango na moni ezana na standby na minute nazaka na producteur nanga Gilles Sana on a bengaka Gilles Sana production FIFA yimta produisanga scénique ba voyage tout mais a décidé alobi non yepé mta produisa maman Bilabel habité na minute na préféré oya pa maman Bilabel o chaye poids ozana groupe nae pour groupe nae zali mais o senga mutu monde tio pour l'encadrement artistique makambutu et puis ko coacher mère na ezaki vrai boule yango moni na minute tiokuti biso boye c'est depuis lobby to bandaki studio depuis lobby na tongo tisi on a to quantité na pe to lalité de toujours bosser kaka pour décembre bato babina donc priorité commune nous na single ya mama single au devant senga ya question mo mama bini za na ebima nazali donc na minute oyo oyanga wana ezana no standby et goya nango ba paramètres kokina nte ya ona baki musique basala ngo fo ba paramètres za réuni donc ba paramètres za réuni te to continue na single la mama auto bien ngo béton kamuna bas ou makambo aki uza siko pene la Cléopâtre maman Bilabel uza ko coacher
Kokoche ils ont eu l'eau ma bête ils ont malamu mais est-ce que ils ont ça Delta Force na moi simate non na minito vouloir ou pas Delta Force ezaranga Delta Force ezaranga ba musicien toujours à bango mais nazaki na chance wana te ya ozo ba monsieur ba ko épauler nga kitoko et comme ko traîner senga même carrière nanga et linga ko beba yango moni Gilles Sana azui idée wana to tiki yango nanu ezelo nanga na tiki yango nanu na biteke na bomi yango na biteke na bwaki yango na tiki yango na minito mayele nanga makasi nanga eza pas mère na minito tout ça la vision ya producteur eza pe vraie vision même nga mona se sentir depuis na bandi vision yo na komi plus à l'aise na komi na lo baraka na komi au point quoi na zongi même na scène avec facilité pour cause un groupe ya yo moko oui c'est bien bon mais sengara ba charge belé et sengara pe ba o ba yo ko épauler ba sala ndenge biso sali pa ba pepe kale ba yé ba zo beta pana me ba zo chao poids mais nga na zo ki chanson na tengeza ki la plupart abato nga ne na soutenir ba ya ngone ngozo nga temps ebele producteur abi ko zo temps ebele bato bazana besoin na lo fumbo na ba boulot salaka na mayele na yo mais siko eza lokola o servir bato sans yo moko ozala servir ba yaka ko servir pas muto pas ko servir yo ya ngona vision salami na yo servir maman Bilabel mais maman pas au servir nga comprendre donc la vraie vision il y a un moni to tikina donc ma marché gagnant terme ya gagnant ezaka ate ngana zo faire gagner c'est bino ngana zo perdre ou bien ngana zo reculer wana ezana na tinate ya ngona moni siko to comme na marché gagnant ba politicien ba loba ba politicien ba marché gagnant otubetali solo ya kombo ya grand pote Pepe Kale ingénieur Godé le Fumbo ozo kende mingi na direction ya maman Bilabel tout sur le bango eza eloko mama bete mais opinion pe le barake non lupemba Pepe Kale tingala pana ozo mona te neti lupemba Pepe Kale ngo communauté ochango mupanzi pour fomo kele sentir ya lupemba ngo za rapena pana kasi avantage ya ngwana donc tant bato ba mona le Fumbo bazo vivre Pepe Kale elongo ete wana ezali yango moni na sepeli trop na producteur na zo ba merci Gilles Sana pour collaboration va salingana maman Bilabel eza collaboration moko direct propre clair donc maman azo banga te que star moko ayepa na ye acha yepo or ailleurs star moko aye mona dame sur dire comme mal à l'aise a sala ko tubo bebana ngamo kutuna lekana ba époque wana kutu ngamo kuna salelo to sangana mutu mais mutu za leste pourquoi ka yoza star mais maman Bilabel na sepeli trop cool ya osakana te accepter que dans mère cool ya osakana te accepter pena que star moko aye na groupe na ye aye ko cha epoa bazo benga ye présidente ngabe ba benga président aza l'aise bazo benga star leader il est pas à l'aise mais accepter non plutôt cha donc azana même ba boule Pepe Kale ki na pour Pepe Kale mta sala ke biso za ba star alinga kiamo na beta na empire mais na rida leader nazana ba fan bato lelo ebili boso to bana oyebate mais siko to comprendre mona bena muta komeli o penake osaka idole nanga mutu so alinga akomeli ko na linga ko makati ka to bana oyebate donc en tout cas ils a pepele lelo nga so muta moninga amona Pepe Kale donc so ku na vanda ina ndako ou bien nazalaki kaka na groupe wana nde nalaki nazwaka charge ya bato nga na omata te na oboma kutu komba Pepe Kale mais lelo komba Pepe Kale ta bamona nga ebanozala bamoni benaki wana mona Pepe Kale azali azobeta badiske azobeta mpe baconcert mpo natikala mingi na badiske na baconcert nazali mpe na sote natikala eka na badiske mpo nga naza parmi nalo rare musicien ya mpire bakuba oyo batikali na miziki comprendre ebele te baobeta miziki bamosusu mpe babeta miziki me ya loisir
ya loisir musique à loisir ça au vana famille na bino bo beta ou bien massa na mo tu n'as pas bien la musique à loisir na zo biso ke kotanga komba moto eza bien pena mingi te mais bo vérifier mais bon on dit bazana yoka ngana biso ka bo vérifier sur le beta empire non to tanga empire to on ba bino mumba ngana osa boy na expliquer musique à loisir ezane bino sko bokotala nani obeta mona nani obeta mote musique à loisir ezali musique oyo public abenga ko souter ba massa no pe ba musicien na disque na bango ba benga ko te oya ko intervenir siko yo moto sa musique donc comme obeta yo na famille na bino soit massa no mo alinga ko makasi abengisi yo alouer instrument abengisi na ba massa ne yo zo beta yango ba benga musique à loisir mais musique professionnelle eza ba musique obinga na tikala obeta ti lelo avanda boye ba benga na Weranson naza na concert na nga 3 jours inter naza na besoin ya bayi semo expérimenter ozala wana ochanga poa na yepe na beti concert wana wera 3 jours na salon Congo Inter musique ya professionnel eza oyo nazo beta lelo to uti ko beta mariage moko munene na maman Bilabel le 11 awa tozana 40 ans ya maman Bilabel to beta ngo eza avec invitation au saranate musique professionnelle ezali ta on avanda ba faire bengai nana disque na ngai eko bima na monde ti ba oyo kango yaka obetela nga basse musique professionnelle ezali oyo héritier ovanda boy nana retirada lo fumbo yaka obeta basse héritier otala bena osala mi ange mi démon lo fumbo ya obetela nga basse donc c'est que ingénieur Goudou le fumbo comme na basse tokolo ba ke non na mi ange mi démon maboko ne chami déjà kala déjà ba révélation beaucoup on regarde pas na biso na bino ba ko angola kala Bill Clinton lobby nga beta maweja na e abengai ya kambango naza fier nango na okumisa nde nzambe po mingi te tozaki na bebe kale ba benga bango po siko baza bamsu baza retraite bamsu eza obeta musique à loisir oza kana ba massa na ye obi massa mo linga ke makasa abi yo idanga serimo yaka tana mboka ngana zalaka batu ba vivre yo oye wana bacho na pale po ngana utaka ba matadi ya wata ba matadi bangola na kenda na ndako eza raro mona na kenda ndako mutu lo batanto ki na empire mende na koma bo beta musique professionnelle ba oya bacho no hotel mais si vous moni oyebo ebake bacho na pala massa mobo la ba massa pe bazo été yango te on a professionnel souté donc nga za fier nango nga tuka producteur nga lo ba ifuna bana lo ba mpona Congo ba monsieur belé na tozo la ba te ba commentaire ba te belé mona le fumali ki bongai tata on a au moins ba question non et ça la que mutona benga nga suki bongai OK yumdo yambinga yumdo tuna nga ba question si fona biso makamna ngati mais tata mo la vérité tata mo soko monika na ba émission na mona komi yo alinki bongai trop ba yipsinga Hollandais souté Saint Jalo pour les émissions na yo si go yo tuna nga ba question na répondre te nde tutuninga bona lo ba non na mi ange mi démon yumdo betaki ou bien tata ngom na beta na mi ange mi démon yali na lo ba yi ou bien na lo ba te po lo ba ka ki bongai eleki. Donc c'est un peu ça. Différence qu'il y a musique professionnelle et musique à loisir. Musique professionnelle et musique à loisir, toujours continuer, tout ça, on a ingénieur Goudou le Fumbo. On a toujours bêta masolo na ya carrière et puis toujours bêta ba masolo mususu etali maramba musique. Tout ça déjà awa na kati ya beau studio ya enregistrement bozomona. Tu veux lukaye awa te surprendre te bimeli ya message na boulot. Donc il y a sans boulot et musique sans boulot ndoulé. Azala calmete. Ingénieur Goudou le Fumbo, référence na bassiste congolais, na bassiste ya monde. Tout le bango vrai référence na bassiste ya monde. Merci. Mais batupé baloba que non, ou betape instrument presque tout na album ya cocktail ya Pepe Kali. En tout cas, bon, wana eza musala nanga, mais ba réponse on na obanga pona tata na mususu. Yé musane soit de l'émission boye. Si on a répondu à l'obaka, l'ofumali qui bonga itro. Si vous avez tuninga, nasane na l'obaka yimta beta ou bien pour un cocktail, ezaki album oyo Pepe Kale, ngam nazala commissionnaire na. Ngam na solo na mesendiai, aza vivant.
ngam na solo na ina convaincre à produire Pepe Kali mais c'est ndia ndimi na kepi ko Pepe Kali na convaincre ndia ya produire Pepe Kali ndimi ba e ba kutani taba solo li Pepe Kali binanga o memi ngambwa to sa disque na nga awa alors yo zo charge na ngana bise solo na zo charge na ngo pesa ngai pouvoir plein pouvoir ya ko décider abi ozana ngo 100%. Tala siko disque bongana kina ngambo alors funa sa tu simba ya on moni ke ba place ezaki na faille lokola na drum caisse claire ezaki na faille ya on a betaki na beti caisse claire na beti basse et puis naza programmeur ya album ngam na programma ngapi na arranger ngam na sali prise de son et puis na mixage to sali na JPX donc biloko wana tout na mastering ezate ko to tina mastering na poto to sala ngo na kina mais elo to bang sanga type moko musana yeso ko tala kana ba émission boy o mona ka ko commenter na se le fuma linki bongai sikoyo misala nga na sala ina sa non mais œuvre na yo ba pesa ngo mututi il faut le belengo tant vous êtes vivant parce que Congo et surtout plus particulièrement na Kinshasa baloba bolanga batuté donc yo mo tant vous envie faut le baba œuvre na ya lingite yebe mission nga so na mona kombo ne mena ngo tanga yeso ka monika ka nga na émission ba réponse tout fona lo ba yem ta sala apeka nduliman na yebi epete mona ka ki bonga yele ki trop le fombo ce qu'on a évité ki bonga yango et comme bon ba tu va conseiller na ki pete to bano yo poser no kana lo ba mais to rappela ka ke ba réponse ko bimaka ki bonga ponga ndem na sala imakambo ce qu'on a ça ingénieur Godio le Fombo. Voilà, très bien, tous années ingénieur Godio le Fombo. Ingénieur, tu bêtes à ma solo de la musique. Donc, musique, il y a un autre bêtes à ma solo. Donc, tu vas servir que non, ingénieur perd le bas et loco zolobama. Ingénieur, na ko Angola. Donc, ils ont ko Angola. Mission na biso ba ko Angola. Mission biso ba ko Angola, ba Congolais na Bangolais. Ba Congolais na Bangolais. Donc biso tout donc kitoko makasi na dio na biso tout. To abatu moko. Yo obeta mindulu na kin. Obinisa avec les grands frères Chorambimba na Super Choc, ou la grand frère na propre. Mais aussi obinisa pe na Empire Bakuba. Par rapport à ndenge bobinisa ki na kala ndenge bobinisa ki na kala na lelo utaro ba makamba bobinisa na décembre na lelo makamba bobinisa omonyo ezokoma ndenge nto ekomi ndenge ni bon kobinisa oyebi biso na problème ko na Congo eza problème sérieux ya mers mais kobinisa échangeara te frappe wana to betaka ya onkaka mais malheureusement lelo ba dans ce belé komi tam susu ezo dévier ezo sala biso passe pour biso za ba artiste biso za ba musicien mais mona batu mo ba lié dans sa mama bena musique yo salaki mais tout ça na choité toujours bunda mboke bonga so mboke bongi ba makambo na to mabe okende yango moko lelo pe to moni chef de l'état dans la souci wana ya kozongo sa mboka na rai toujours pesa ika ba encouragement pour na makambo wana to esila lobi aussi la nango na yebi ke lelo ba mabina ebeleza eza moi désordre biso to beta rap so landi Bill Clinton a to beta ba générique na yo wana ngam na betela o ko ngo vakar madanse Olandi oya ba place ebele okena ba ingeta ya ba wira donc obinisa on ezali na mais malheureusement ce qu'on na public moi ba danse mabe koma bon wana ngana oloba eza na pesa pe faute kana ba artiste te faute eza na population pour population jour ba robano boy eloko mabe ozate population de etelema ba musicien belé pe ba mo olanda ka population talibo ba to ba lingi ni na ba lingi boy sa libino or bino pe beaucoup mana courage à boy eloko mabe ba musicien tozaka ka ba commerçant comprendre na oteke eloko nanga nazoluka nani osombango biso ba oyo to lingi logique er mo pe to souffrir
to lingi na biso mabe te to souffrir na population lelo. Dieu merci, majorité ya bato bazana na nzela malheureusement bazana mbongo te pona mboka ebele bazana nzela balinga musique ya mabe te balinga pe ba danse mabe te balinga pe ba cria mabe te mais bazana mbongo te na maboko yango na moni ezo sa passe lobi soki mboka ebongi ke bato bakomona na mbongo ba fonctionnaire bazongeli vie kazui salaire na ye afuti ndako na ye afuteli bana classe atikali pe na oyo babengaka ya kosepela nango omona makambo oyo osila po bango bayebi place ya bien ezali mais toza na bon bato moko boyo baza na mbongo na maboko la plupart na bango merci na bango eza mabe la majorité na bango bao baza na ba moyen ale bango nde bazo ko influencer makambo ya mabe na mboka le fumbo seli nze moko bezo yembela bana classe ezote ya bato a soutenir le fumbo te akeluka mutu mwa eminze mama be oza na ba danse obscène ba maloba ya sanité a pesi mbongo kuna donc bazali yango to sambela pena to sambela mboka ezo alira bien ba fonctionnaire bazongela ba mbongo na bana maboko yo mona makambe belé osila ebele ba kompi ba musicien bazana ba musicien te tani di ba biso ba ona ya na empire bakuba mais na za musicien na koma musicien na empire bakuba te ozo comprendre ngana uti na za musicien na yo ezana ba tumsu même na empire na akoma musicien na empire abandi orchestre na liboso na vie abandi na empire olo baboye parce que yondi mutu uzwa bongo ebele na empire te nazolo ba kaka nazolo ba ponga na ye parce que yondi uzwa bango osala bango o forma bango na empire yango zolo ba non ba ya ba comment ba musicien na pese exemple o ngana yebi mutu abandi musique ne na empire vous comprenez auti na ndako na bango soit vie na ye bien massa na ye amemi na empire mais biso to ya na empire na za musicien na beta na orchestre na beta pas Johnny Kell na beta pas Johnny Kell utaka pa na utaka grand zaiko ya Manoa Kuwako ya vina so Manoa Kuwako na beta na ba dynamique acha na beta na ba mbata mbuta na bandal bo orchestre na beta no vuza ya Masumu de Brené à la voix d'Isaïe donc nazaki déjà musicien na uti pa 25 bar moni bato wana bazo ya bongo azaka musicien te ayepe na orchestre munene ayebani bango ba obomela so musique ba osala ke azana notion musique te maria akuta na succès musala pe azalo pointer po ne muto azala musicien te na orchestre munene c'est que zaka ke okoti na cop pour mutu faut ça déjà musicien ba yebi musana yo ba yebi ne musala ka oye peut apporter mais bato wana bazaka foya mesana no adui do bangona de babenga ba former bango ba former comme musicien yango moni ezaka na biso te tina ba maçon tina ba menuisier tina ba cameraman na bino donc ngolo balelo ke ba bricoleur ba belé na belé parmi ba musupi ba ju ba succès ba payer banda ko avant biso neti bana na génération neti bana bokotanga ba kombo obi na Congo obi na ba poto za bien autant kombo muta chete mbake fundo olaxi boke pena devant juge obi tala boy mais biso so muta ake funda yo ato olaxi so ka fundo po ba kango ba kangi mais ma robine mundi obi bo sala succès ba zo beta ba générique na bango eso simbe zo cartonné bravo nga soki muta sala lo on bravo mais quitte à oyeba parce que aza courageux bien za débrouiller bien za ki musicien yem ta oyeba ponga na yebi kota utate nga zo so ba onga na mona na robine mundi ba uta na wenge pa ranson na so va kota wenge na yebi pa uta ki te parcours na yebi tam so za ki pe musicien libanda po ba msu ba za na uti ndako ba yene na wenge a uti ndako ya na yemo ga memi bia beta ka tam so na balé mo be ba yene na orchestre donc makamane on ezali ya na zo loba pour il y a photo pe sanaka et le on est très très important dans na ba courager ba zo ya na vie na biso ba msupi ba réussir mais ba za pena ba musicien te donc balo photo tchaka makamona tout ba point ne ba lo ba les points sur les i donc ba ben on na français makambo ko tcha pena lo on a place les points sur les i donc et le on a ezo zanga biso tout na Congo mona mutoyer aza musicien te comme musicien on n'a pas renié le quoi il passe la musique tabano nyoko la baninga
Abanoni okola baninga po biso to yebi pasa muziki. Biso to beta ba makolo na ba muziki oyo. Na beta na stukas ya lita bembo. Na vana na bumbu na no repeta na matete. To yebi pasa muziki. Ngana zaki drummer ya lita bembo na stukas. En passant na pese mbote po na zaki na no fanatique ne quartier na pso yebi. Tana za mwana muke mutu ngana kumisa nde bani bato bakumisa ngana na kumisa lita bembo. To na zoki pe chance wana à travers vie moko pe à son âme na betaki na stukas na répéta na stukas. Donc na yebi pas sa musique. Mais ebele te ba eleki ba étape wana. Ebele te ba mso azali kana balé mo bo étape mso ba yemba bango tua ba yene na okesa munene. Abeti pe musique a réussir pe mais faut respect zala il y a des musiciens na bino. Différence ezali. Différence ezali. Obeti masolo ya ba musicien beli ba comme musicien na Empire Bakuba. Et comment on attend vous ça le recrutement ou beta lisolo wana au présentant d'une momba fuba musicien ou yé a ébagité avant. Objectif vraiment pour recrutement les arani. Bon, wana eza vérité, eza vérité. Na profiter na beta on a na émission de bato azolanda biso. Donc Empire Bakuba na uta moins loin. Empire Bakuba tant que bandaka et sala ba succès, sala makamna on est zalaki mais seulement ba comment un problème. Na solo fallait solo moko ya wana ndeti za ikoni bana obeta yango no mona ke bazoka vebwing apporta Empire Bakuba et komaki Pepe Kale força la disque na ye na poto na ba ve diblo ba ve nguma Pepe Kale komaki obligé fa kende kuna poto sel na mpi ba producteur ba olingate et la vérité Pepe Kala sala ba moyibi, sala ba tika mwana, ba gérant. Asala ngona ba vie diblo, ba vie dali kimoko, ba vie na nguma lokito. Ye mo ka to boka ba cri. Po awa Pepe Kale. Oui, so la ni ba ma to ko mukimba ba nino antu Pepe Kale mo na boka ba cri na ite. Siko tanga zo ya na ngwa yango e alimenter ce Empire Bakuba. Empire Bakuba, Pepe Kala marqué na Afrique, na Amérique. Empire Bakuba comment voyager grâce à Moussala wana Pepe Kala sala. Siko yeko sala ke awa balingi Empire te na ba producteur a poto. Nzambala la raté Vebwing 737. Vebwing ayaka na bumbo a découvrir nga. Grâce à Amina et Vie Henri Abeba. Vie Henri Abeba tcheli ba commentaire abi non tu as un petit mot à l'équipe monde entier na base. Eh, touché Vebwing a boluki la ngai. Balukinga. Na kei. Ba temps na gutu na no eba ina ntimba. Na yeba nite. L'équipe monde entier. Vie na ngai ya quartier quoi yeba ki valeur ipsi Vebwing petit na biso abeta ka à l'équipe monde entier na base. Siko lokola vie ngo azaki connaisseur. Vebwing pa yebi ke amuto akoloba bilobela te. Vebwing mbala moko esprit nzambe côté la boluki la nga petit. Ya ngomoni Vebwing memanga na Empire. Asala eloko moko bato Empire faut ba sambela pona Vebwing ba pesake ba merci po soki nga na yakate nzambe na yebite lingo komande po Pepe Kale ba donc ba producteur ba boya sala disque na Empire ba boya ki siko koya nanga na ye na baloli na ye na ba sebe nono monaka ya super choc na ye na on Empire vitesse wana et puis le on a un ingénieur de son. Premier loco, tu voyager. Na umela ibenate ngana Empire. Na umelite voyage ba meminga. Ba président ba mbenge surtout ticket a okima. Ba meminga na voyage. Na 4 voyage Pepe Kala ke découvrir que petit az élément. A benga na chambre na ebeta na guitare na no beta. Guitare à 6 cordes s'il vous plaît. Baste. Na no beta guitare vi Kala sepela bia biloko na Empire za sauter. A profiter lobi na lina sala nzembo na ngamona yo. Et denga to sala nzembo to bandi nzembo yoka divisé par deux eza nzembo o eza mayele na mélodie na mwela ndé na tebele ba divisé par deux gege ya kako melanga pinzoli na elongi po itsaso yo chena moto ngana kokokana ngate mama moni ngana linga yo na degré nzembo wana donc to sala munanga
tout au monde la musique on est à amna salango na ben trop so mise mo mpira na tembe aya koloba na TV et puis baninga ne ba obenga endoki o ba loba nga o ba kosela nga aya wa telema pepe kali to sisi ko sa nzembo wana abi arranger yango talaka présent na okoti sika boza na voyage abano peso ba biloko na ki obligé na créer do na guitare solo ngam na sala na bandi susu mbaka bongai wa question no ezo misanga bongai kuna na sali divisé par deux na sali double oh double my love I will be back to Zimbabwe just for you Christina ngam na sala ba musique wana tout pepe kale soit ya lobi na sali nzemo na ngana pecho ala sabino biloko ngana dicté malobay bongo ka pona couvrir nga soka lobay na bango na yena pecho ala sabino biloko ya créer balinga ba silikati pepe kale sage qu'il était abina sali nzemo na ngana pecho na la kisi ya la sabino alors tout le monde avanda wana na ola ksai na bandi na vmepe tala basa nzemo ekobeta boy na kepa Velvis kunku Velvis tala nzembo ekobeta boy accompagnement na na kepe pa Vedoris tala nzembo ekobeta boye mobimba na ma confiance on a tout pour une pour vendre aussi biso moi biloko non à découvrir qui c'est un visionnaire à découvrir que petit ça maïle a forcer maïle nanga un génie pepe kale donc visionnaire a forcer maïle nanga maïle nanga na oye batamaki le roi président de osenganga a bimisi maïle nanga ba donyo sunzamba apesa nga ezaki tamso caché et bima likolo présence zo sengo ba biloko na pesa merci na pepe kale na grand frère nanga show ambemba pour bangonde basali singa ba bolo na nko vi nanga show ambemba bazaki omona yeka bi petit na besoin lo boy sailange lo boy na besoin na lo bebima obimisi maile na nga pena gina Laurent Kadogo pembe na ngai Laurent Kadogo aza obligé de travailler pour vi show da sengi biso et fungola biso maile donc yango no moni tango na bimisi maile pepe kala zaki na choité à comprendre que tozu génie toye to sal divisé par deux na binate to kebe na studio kuna ba ke comprendre que peut-être moi ingénieur de son pepe kala ibisi monsieur Coco vient na Alfred Nzimbi vient na biso vient ngoma na ingénieur musukumbu dokimanga ado na bandi na mona ke pede na net alata ma net boy na en tout cas na osa tuna kanga sukumbu kumbu kiminga bango baki ben ingénieur pepe kala ibisi bango awa biso ingénieur na biso yo le fond alors ngam na comment ko travailler ce qu'on a studio et puis so bolandi ba divisé par deux na banzembe belé betama na studio bongo à l'époque boyo ka ba son bo mona ke divisé par deux ko améliorer son mususu par rapport à banzembe tout ndeti ba pire beta ba social kinga ba beta na bongo ba banzembe belé ya vinanga defaut na big star ba beta na bongo bozo banzembe wana tout pena bandeko bo vana parler bo bano yo kango bo banda ce qu'on a divisé par deux bo matina ba mami bo mona ke son changeaki ya studio na oloba trop te pour comme kaka alingi bongai objectif et recrutement na au salaire présentera justement donc alinga ina zonga mo loin pour na relaxer pour na nini pepe kala pesa nga confiance pour son a pesca réponse mais pesa là ba comprendre pepe kala a compris que toujours génie et puis yemo ka to orchestre mobimba na oto lo bango bien wa na Zimbabwe toke na Zimbabwe na rare ba chenga na journaux na bango toke na Zambie ba chenga na journaux na bango toke na Uganda ba chenga donc ezaki elo mosu ya kobomba te ezaki pena ke na Tanzanie donc pepe kale na bango tuna ba papitex na obeta li solo mona beta ona noté na Zimbabwe ezaki soki vela nga vebungi na pese mbote soka ka payer plan mo na shop mo na rare yaki so ba masanga soko okozong sa milangi ba jong sur moi centime sikoyo vie wana rare po dana batebele ba ochatembe vie na nga bwinga tininga na ke zong sa milangi wana po ba pese ba centime po vie na nga na vie bwinga lelala fort yena mama mbonga sa ngate na ke zong sa milangi wana ba comprendre ke o lo fongo na boutique esali soni na zonga na ebisi ba vie ke vie ngana okokali sute ko sala eloko wana po ba comprendre que ngani lo fond ba comprendre bani po ba chenga na journée na bango et puis vie bunga sa eloko la et sala yi bien ta fâché o boyi ko ne zaka vina yale pepe kala na réunion na pesi ne na zo que no changer sumi langi tinde ba otinda nga po kaka
kuna ba reconnaître nga ba reconnaître nga point pour ba chenga na newspaper na bango mais ça na ba tumso mona vandika na YouTube contredire kama bato ya lukuta pe na mutema be nga ba bana chenga na ba journaux donc et au makamna to betelo eza vérifiable eza vérité le peuple kala a compris que oaze ilema nga peut-être on a comprendre que peuple kala pe singa confiance ce que tout temps pour na peuple kala pendant que empire to ko ili susu na kini malgré le succès de ça qui divisé par des mami to koi tant to koi animation changé Kalouja bimi a boire ba cri chanter alors ba animateur tout Kalouja ba animateur tout o ba no boire ba cri chanter ba comment ina pas cinéma sopo ba obima ba note ba ça ba demi-ton ou elengezo ko kanate to comment est obligé à s'adapter pour s'adapter comment neni dessous à mon elenga comment boire cri pour ça chanteur de charme pour surtout tikelika ba animateur na biso ba cri chanter zo simbate ba komate ils ont simbate ko monsieur ebima na ba disque surtout lito kema na mangamba preuve na royauté na ba disque to che extrait boyoka awa dans la demi-ton mais ngai étant ingénieur de son pire bango na comme tika ba bêtise mususu ebima pe na disque kibonga yango ba lo ba yango mais siko na sani eza makambo nga na salaki nga producteur na nga lobi ko hésiter te so likambo sala il faut loba na on a komi ko loba boye eza ne na kenda au Japon to kenda ina lambe kuna na zoki moi leçon ya obanga lambe bi follow baka petit na nga follow baka lambe Britannique la to vendre na Japon na Tokyo donc azo pesa nga ba technique tout tant zo loba te muto azo kosa yim ta ogani pour ya ke akosi yo lobite aka akosi yo lobite yim ta ko mo gagner bato to ndimela e yango na siko tango kaka na komi na système oyo ya kotelemela ngo bato ba no comprendre na bana bumu na bato ba yebi histoire ba ali ba mfumo de Versailles avant di boy oh ya mona ne delte banda pana bango ayebi na ne bato ba ya na mukolo ya na yo ya na ye kuna ya te yebani siko point il faut que no kosa na TV yango no moni ke bana gal na yibisio na minito ba telemi silo na ngani ozo mona boye bobolama mutu ba bomba te silo na ngani eza boye eza bato badon bomona ba table na eza na uti Londres ba carte son na uti Londres Douglas Kebisi na peso mbote mabia star pe na Londres na peso mbote donc moni ba caisse clairo eza na studio ba drumo zo mona ba caisse clairo uti Japon Charles Caputo mutati ndelenga ba basse na ngana uti Japon JP Sensei ba clavier na tobete la siko clavier na ya mayona mulai ne wana Léon Mundele fumu Japon fumu ya Yoji yimda pesinga ba clavier na ba basse makame belebele donc na vie faut kondima bola mabato bana bombo ba décider mbalo ba otikanga sauter ba ochanga poa na niveau mokete et puis nga comme d'habitude na ko continuer ka ko sepelisa bango pour musala na ngeza ka ko sepelisa bango na ko bossa na pété na ebité soki na opesa nga rubrique ba mbote na pesa ou bien yoka po émission ba dirigeant tenga za na invité très bien quand nous le bione émission ba dirigeant tu vous invité oza oyebi makamba média ndenge ezalaka yo média na musique donc osynchronise yango déjà talaka yo moto basynchro yo moto basynchro donc et puis naloba vérité moko bato bayebaka te na Congo awa moi na monde ya publicité na radio moto ayesi publicité elengi na Congo awa naza parmi kibongai ma ibakisa na koloba ngo si bapekisa ngai yo ngome na koloba o ba opekisa kibongai eza ba jaloux. Comment se connaît discours bato ba yebite olingi mwana lela banzungu epasuka basani epasuka ngam na créer yango na zui na ye na ndako na nga na kosi sani na zui son na ke na monter donc ngai na RTGA nazali monteur malgré na lega pe sous directeur ya programme na programmation na radio na RTGA moto to ayebi na saka na RTGA tinilo donc montage ya ba spot publicité et comment beta na ba bar ba jingle pour na RTGA tout ça la générique ya ba information de bato ba jouer nzembo ya mindele te ngam na créer information lingo à la RTGA nous sommes à l'ère des infos ngam on a créé na mélodie nzembo na beta tout ngam na créer. Si vous avez un lingi makamba boy tout na loba ngote pour ina koza ki bongai te oso na loba ite ba ba ebande. Très bien, tout est bien qui finit bien to komi na suka émission na biso
Mais avant tout si ça va nous le bagia ozanga ba salutation et puis un mot de la fin où mot pene uta na mutema monde entier baye bagano Godolo Fumbo ne lo mona mutema bimisi yango vraiment à cœur ouvert caméra yango na liboso na yo totikeli yo quelques poussières de secondes et lo mutema na olobaka et lo mutema na oloba lelo na bako Angola ezaka ke bochanga nga na ba prière eloko makasi ya kosenga yango wana nasaka musala mo nzamba tundisanga pena na maile bele na nzoto na ba domaine bele na kendaka na excelaka nazaka na classe so tozano classe moko baninga na nga bayebi to bano kabulano les premiers so yo na première période nga na ko na deuxième période nazala pena mutu ba musika te bana na classe donc toye na musique ndenge moko alors elukela nga ba bagarre belé ezana baninga belé o bazala na complexe balinga nga te na bandi bino bouta l'émission boyebi bazaki mibale moko satiki moko atikali ko kendaka na bandaka bato ko kosela lo fombo makambo lo fombo ndoki lo fombo mutaba kisi na yebi kisi te na yebi misala mabete ezaka complexe moteur mabe na ye bazaki mibale moko atiki na ye a comprendre ka sali on trop et puis liwa et yaka il a raté soko okufi na mabe okeli felo ndeko changer kata et puis tika kombo na ngapo ya mbalo na ba preuve na image na audio tango zo kosela nga makambo wana bazaki bandeko na nga ba ko ko tika te yango ba ki président ba filma ki yo alors kata eloko wana nazo linga pe otanga kombo na o directement te po ozana bana et ça bien te et ça bien te kata ok na noka na famille boy le fombo wana mutu mabe oh et pour ça ni to kabo na bino plus de 20 ans et ko quitter to kabo na musala to tika la bandeko mais yo ko kendaka ko salir nga ko te na kendaka jamais na tanga ba kombo na bino na yeko tutina teva wana zo pekisa onde tika pour soto ke musika et comme ape makama ba JCR ko salir mu na moni na Facebook ba komi ndima moto okuta bomio ke moto azo keno koselo makambo pour tant aux années nous vivons moto azo koselo makambo a bomo koleka place au monde ata 20 francs ba opé sauter ba dédicace nanga na bandi na femme nangai Blanche Mbemba moi ça zanga mbanda na peso ba mode malgré confinement à Paris nzamba ko sala lelo pe na yebi ke Macron roloba lo makambo ego fonga manango mbote belé na bibiche to akidi ya le blanc mundele mbote na wadani mbamu partir à Bundes mbote na yo belé na bosani pété ya muntu coach Mamadou Polono na botanité à Dolungu code à Bundes to yena Belgique wana directeur Nkamba Serge Nkamba kuna jamais na kobosana na bureau privé na Paris ma frontalo Rigo Makengo Mamila Douce Babi Production ya Samito Mukubwa le nécessaire Fumo de Versace na Nantes Élysée de Nantes toke na Londres na moni Aimé Boubala Kika Katipala Douglas Kibisi na moni Firango l'archevêque de Bandal Nono Yengo toke na États-Unis ya Michel Lukubika ya Leki na Laurent Kadogo toke pe na Angola na moni po oeza bako Angola na Angola wana na mona siku famille na ngeza wana ba Patrick bazali bana bazawana ba Lorette bazawana na moni pe testa mwana njili ya solo tel sa horse na peso ba mode bazali Pati Mambulu sans oublier na robosa na teli ya son na zelara ti lelo li ya son ti lelo na ozela kitoko kobosa na pete mère na biso Monica ma Monique na Luanda jamais na robosana na succès na producteur na ngai na maman Biliabel producteur na ngai Gilles Sana o na benga Gilles Sana FIFA na pese bambote belé avec vision zanango na kin awa na clôturer na ya Willy Musheni na Bruno Lubika mbongo propre kitoko esuki wana na ba dédicace bo Monique tozalaki awa na kati ya studio ya ingénieur Godolo Fumbo Kamuna Bass de beau temps oyo ti lelo ça la plaisir azobongisa musique congolaise donc matoyi ya batu
ezoyoka ba instrument kitoko ezoyoka ba instrument ya solo ezoyoka ba son ya bien eza grâce na ye donc tosololi na ye esali eloko awa tokomi na suka na kobosana te kosukisa vraiment na kopesa bambote ebele na babase tout ya Londres babase tout ya Paris oyo bazosoutenir mabi ya Star TV Christopher Songo JCM ya Debos motema Aurélie Meya na Londres Dadi Ilenda na France Fala Manzambe Etola ya mboka Rai Kitendi JP Bwanga Kisigiti na Paris wana za babase ya biso kuna mipanzi ya mikili ya poto tosilisi tolobi eloko tokuta na bino mbala sima avec les mêmes et les réels plaisirs na benvité à kitoko makasi